nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ya ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele mama ya mabota. Tozalika kusenga
Poter
que va nommer Moana Moissi comme administratrice du territoire. Et ça, n'a oyo de Wakam qui magiste paix, parce qu'on vit bateau. Et papa mon a voulu à cette occasion, il a voulu poser première pierre. Na kulala mama mwilu ezali ni makamusi ekomi kosalama na ntango oyo na 2025 mwasi azali numéro 1 ya territoire ya Mwanga eza mbala liboso na territoire wana kaka mwasi mpe eza mbala liboso mpe bafame mibaliste basombi bato mpe moto ali kopose pierre wana aza mwasi. Yang
Gracias.
et qui est de la question de loro processi tutto sono parlato di o sono stato sempre tutto la parola di Mantina o batata per il o quale a partire da come una tutti non si può della casa di per la casa di bomba poi le foto della casa di bomba sono piccole va poi voglio di susi poi voglio di susi va con bomba poi va voglio di susi va con bomba la silenzio per la ragazza io non so tenere questa esperienza ne do io dalla mamma mia lo vedi mi sta proprio dove come una passa dalle cose si tratta che è posata la persona di tempo ma allora ti diciamo poi la mamma poi va a salire la casa va a isso la mamma è sicura dopo non so dove mamma solo lo dite
Thank you.
Au Congo, la totale de la connaissance. Merci pour le service du roi. Maman, pour le moyen Mokanda, Golo, après cette question pour ça, dans Mokanda, il y a Esaïe, chapitre 55, verset 10 à 13. Yesaya, Mokabia, Kumitano, Namitano, Nanzera, Jomi, Kidon, Jomi, Namisa. Et tant que les amis pour une accord, la parole, la parole de mon sang. Malobalakai, et ça, à encore en la neige. Yago, le route à la ligolo, le père de à la et son à la sur la ligolo, Yago, le police à la le père de police à la ligolo. Et puis ça a un moment où le baroti au col à l'issue. Le père de baroti au lien. C'est pour Malobalakai et ça la Karamango le Gai na Lili. Et pour Kisaka, Boka le Nangai. Boko Bima la Babylone na Esseyo. Le père de Boso le Gai na Lili na Bokoto. Tant que Bosa la Mandela. Bango ya Milene na la Mike. Et pour ça la Boka na Esseyo. Le père de Boso la Samba. Et pour ça la Boka na Mabo. Na Esseyo kete banzete ya basende ya banzo de lepota. Banzete ya kitoko ya kota. Makambo yango ekopesa yawe lokumu. Ekozala nyonso kolakisa mosala oyo ye asalaki mpona bino. Na kombo na Tata na Mwana mpe biso. Na kombo na Tata na Mwana mpe biso. Tokobakisa biloko moko mibale ya lolenge oyo likolo apeselaki biso programe. Toyiti kolanda na nzembo mibale oyo eyebaki na notre ordre de division kuna na kati nde toyoki maloba na Tata Nzambe. Posa ya Nzambe katikati na bana na matonde ya ndenge yango. Batata wa mama soki Nzambe abaparafrase na monene na nzembo ezala tina monene. Nzembo ezala ya ndenge nini? Epesaka moto makei minene mpona bomoi na ye. Oto banzembo mosusu epesaka biso makei lolenge tokokozala molemo katikati ya biso babalingi bakoya kati na biso. Banzembo mosusu epesaka biso kondima na elikya mosusu ndenge tokoki kolanda yango. Banzembo mosusu mibale ndenge epesi biso kokasi ndenge aside biso nde kotangi na lolemo ete na Bible liloba na Nzambe ekokweyaka te ekozongaka mpe esika yango ekoti te soki ekokisi mokano na ye te. Yango na batata bamama ezali kaka eselo mpona koyokana yembo te. Ezali mpe kaka eselo te mpona koyeba bapolisi bakoyebela biso. Ma eloko ezali monene na lolemo esekela biso toyoka yango tosimba yango mpe tosalela makambo oyo epesaki biso na kati ya na lemo yango ekobongola biso ekochange ezali na biso to ekolekisa biso na mposa oyo Nzambe aza na katikati na biso. Lokola tobandi nzembo elamusi makanisi na biso. Nzembo eza ya kala eyebamaki me lelo elamusi makanisi na biso na programe oyo eza na kati ya Nzambe. Ndenge tokolandaka mate oyo bapesaka biso na banzembo na biso kama bataka na biso mayema azalaki katama na kangaba na Israele. Ndenge nini eselelaki mpe ndenge nini ekosuka ndenge nini mpe bafifaki bokonzi oyo bazali kolanda bango katikati na bango. Loyebo ndenge toyanda wana etotie elikaki ekomatisa kondima na biso. Soki kondima na biso ezali ya kebakeba to kondima na biso ezali ya lali ekopakisa kondima na biso soki tokolanda lokola baetokoti na kati na nzembo. Mbala mosusu kaka tolandi nzembo epesi biso mawa soki tozali kotambola malamu te lokola nzembo epesi biso mawa mese mayeye atili biso yango nde tokosalela. Soki tokosalela
nzembo eza na nguya ya korassemble bato ya koyamusa bafeli kondima ya bato ndenge tokoya bakokala monene oyo ye esangani awa eza nzembo oyo esangisi bango kaka nzembo te me kosala mosala minene ndenge tomonaki ya lobi balakisi biso awa nakati na lisanga monene ya morale na division kozala mawapi soki nzembo etuti oyo na makanisi na estambuli ya esaleli na yo le plutôt elelisa ebongo na biso epesa biso mayele nzembo epesi biso elilia na oyo batata balakaki biso tolandi yango epesi biso elilia eteli biso ekata bitumba ezali makasi tozala na elilia ete kolonga ezali kati na biso loyembo lokola tolanda lola sikoyo epesi biso courage moye tosoko sosima te me tokeli na liboso loyembo lokola tolanda lola epesi biso sikoyo makasi mpo ete patience tokende mbangu te ye tolandi lokola lobi pete bamosusu bayoki batei ya basilisi nde basili kozonga nsima me biso tozonga nsima te totala kaka liboso totala nsima te totala mopanzi te soki tokokweyisa elikia na biso topata bamama oyo totei biso na kati na nzembo alors mpona nini tozali kofiki na kati ya mokili parce que elikia na biso elikia yango ezali kosala na biso tofilme me soki tokokweyisi yango ya kozala biso pasi mpo tokokaka kofilme malamu malamu na kati ya mokili tokanisa te elokola mikolo ezali kokende molai ete bapeyi tobilaka ya nzambe ezali kokweya ya kokweya te bapesi biso na 2 Pierre chapitre 3 verset 8 suivant pete na mibale na nzela ya komisa na nzela ya komoye kende pitu na soka na biso te tobosana te elaka na nzambe lebi mokolo moko liboso na nzambe ezali 1000 ans 1000 ans ezali mokolo moko liboso na nzambe nzambe akomukela te mpona kokisakelaka na ye akokokisala kaka soki ezali kotambola balete balete ezali kotobongwana biso nyonso tozali conscient soki bilaka ekweya deja nayebi te soki yo tokotokinaki te tolobaki na lolenge tozali kokototambolela esele na biso vraiment kozala kosala mingi kati na biso bolemo ekotala na molotelo na biso bolemo ekotala lisaleli na biso me bacotisation topesaka susu te losango bakotaka susu te participation na morale ezalaka susu te tobika nakekubeli tokozeleloko te batata bamama bazali kolongosa makanisi na biso Genèse chapitre 6 verset 9 suivant eleki kuna na suka surtout na verset 10 oyo na kolobela mpona kosakosa biso bitei ya liboko na biso lowe ndenge azwaki message na tata nzambe ete asala basuwa pili ya mokokili kuna te mpona kolonga me na koto na verset 10 ekomaki na date ya 17 février ya l'an 600 avant Jésus-Christ nde lowe akotaki na basuwa mola ezalaki me mola abetaki bandimaki teke mola oyo nde yango ezali kosebisa biso ndenge bandimika baza kobela okakanimina epi kokotaki eloko ezosalama bobima misala totikaki epesaki kopasi ekitisaki kolukulu ya bana bakendeki mpona mama me mama soki kolokisi kokomona biso tokotikaki na tozomona kele te mama mpe botoesokakiake komona tata parce que ndenge bakotaki komona ndenge komona te basaliki mpona kolokolo na kaka missionnaire mais mokolo wana ya le 17 février l'an 600 mole babekebeka bazali komona mole est ce que mole osoaaaeketela mikolo biso mona na biso tomoni awa yango mais nzoko mole ya lwa ezalaki wana oseka ya suka ezalimonanaki yango wana baza basena na biso bapata bango ete biso tokoyesa kondima na biso te liloba ndenge totali topatapasi biso na mokanda liloba na nzambe soki mingi fo ekokisana ekozonga te soki ekoyesi likambo yango te yango wana biso tokoyesa kondima na biso te ndenge bakoya biso na Hébreu chapitre 10 verset 38 ete nzambe akosekelaka te na oyo atongaka nsima lokola totelemi tozali kobele tosimba elikya na biso tomema
Nzambe azali député kwa kosa oyo nzambe alobaki yango kosala tosilisi wana na kombo ya tata bakomeli biso tata kolo totelemi Déjà, avec le roman,
chapitre 29, verset 29 de Deutéronome 29, on a déjà passé par le Marc-Aoué, il y a des mots, des choses cachées. Mais nous et Sakolani et les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Marie et Isaïe m'apportent des par exemple le jour du Seigneur, mon Bonaya, Isaïe, mon Bonaya. Mais on nous surtout et Sakolani, mon camarade, mon dit par et Isaïe la mission, et au Sacré la mission, et au Sacré la mission. Ceci est d'autant plus vrai que Para
sauver aux yeux de l'indépendance, aux yeux de ce gros, de la péché, et ça arrive vous savez, à cause de ça, les défenses de la gouvernement, vous savez, à cause de ça, et ça. Alors, dans la ministère, ça dans l'audition de l'indépendance en 1960, le premier ambassadeur d'Israël à Ramires, non ambassadeur le 11 novembre 1960, bâti avec munitions, la première ambassadeur que n'a pas été faite. Mon sac de monter la mission à l'obédique à Bruxelles, c'est quand on a solo dans ça. Alors, allez vérifier ce que nous avons entendu. Il y a un nombre de 1921, tellement tout ce que nous avons entendu. Si c'est vrai ou c'est l'ambassadeur d'Israël, il y a dans mon pays, alors ils sont bâtis, donc ils ont projeté au moins une base. Mais puis nous sommes au début de la volonté, où il y a une réunion, où on a base pour les bâtis. À l'année 1960, dans le hier, à côté de l'eau, dans le à côté de l'eau, à l'île de l'eau, dans le à l'île à taille de la montagne, nous sommes allés pour le il a été accueilli par le ministre de la Culture, et puis le ministre de la Culture, et puis après, à notre séjour, la demande du gouvernement d'Israël, et par les canaux de Shalom, qui n'ont pas été pour le roi, par le roi, où il y a eu la couronne. Dieu fait ceci. Maintenant, voilà, la tissée est portée, il y a le nom de chaque spirituel, et pas d'Israël, et pas de Shabbat, le nom de chaque spirituel. On a aussi des secrets là-bas. Il s'agit de la du saut, surtout du sommet des choses, dans la parole. Tout le monde, tout le monde, il nous fait de solo, il y a un peu de il y a un peu de le 3 octobre 1921, condamné à mort dans ce pays dans la nouveau, papa Daniel là, le 17 février 1991, alors, on nous a dit que non, c'est un peu de la non, c'est que pour le 3 octobre 2011, à la même date, papa Simon le greffier en chef, il y a autour militaire à 12 selon dans les Algériens, mon canal a révisé la jugement de 1920 dans mon papa
oro esana likolo oyo ekanamaki na se ekanamaki na likolo oyo efongwana na se efongwana na likolo document papa mokonzi akolela basisi bamondial asi bana bazali moko bazalaki na esantine province quantité yeye oyo asalaka yoyo eyasalaka et mon corps est la réunion. Faites-moi confiance. C'est mon thème. Tout canal, c'est-à-dire au canal. Au canal, marche, il y a des actes, et on s'en dans le commandement de la loi. Merci de passer ces choses. Dalla sua famiglia,
250